Je prends le cas honorable Benjamin Kaboun, ce n'est pas quelqu'un qui manque à 1000 $. Je prends le cas et papa Anemane Molière, ce n'est pas quelqu'un qui manque à 1000 $. Je prends les Gogan Ngoïka Sanji, je prends Maître Guy Mafuta Kabongo, Natangano Bata Union Sacrée, Azali Bato, Bazali Koki, côté comme moralité n'a pas monté. L'icolo, il y a 1000 $. 1000 $, bon, oui, c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de gens aussi. Mais ça ne représente pas une grande chose. Ezali oui, Ezali Mbongo et Belé, Nakati Ekolo. Mais Ezali Mbongo, moi je pense que ma morale, il y a député, pour être Baïbsakibito, na cour à interpréter. Ezali religion. Na religion, on a battu Bazali paix habilité. Tout le monde a rien, battu Belé, le ministre va qu'il n'a pas c'est un ballon là. Mais est-ce que Botuna qui n'a pas service, wana? Ce qui va qui bel et bien, est-ce que il y a communication, il y a sécurité chef de l'État là-bas je pense que non na temple awa est-ce que bisika to atamolega le sapato non et ça musala moko to bagena bato baza ko travailler na ba secteur wana nyonso et sengeli na bango baye baka kosala musala na bango nazo senga na bandeko ya ensemble bo moni likopana ndoke esika ememi bino bandeko ba mesala likambo ya tata moko oyo sur le ballon amen na ino saka so pas comme ça le président Félix a gaspillé mbongo ebele na ba so de mutombo pas so de mouton wana c'est qui mamo silver RDC est comme fréquenté la communauté internationale net lelo. Lelo fachi azimboka oyo. Azo sa musala ko sala remettre tout en ordre. Atapino ko boyingai ngande mutuna ko polo ba koya sima. Mais bolimo ya Congo et les gars liboso ya bolimo na biso personnel. Mutu na sala solo ba compétence na ye pour le team de liboso. Bien. C'est bon. Merci beaucoup, chers internautes de partout dans le monde, vos auteurs Labisso. Bienvenue dans Action Fachi ou Face aux actions de Fachi. C'est votre numéro, il y a analyse chaque jour pour mettre ça dans Labisso, amis téléspectateurs. Retard de télévision, Masolo et Congo, c'est vos deux chaînes et prédilection, amis téléspectateurs. Merci na maman Nanganyo sur Angola, vos auteurs Labisso. Merci na maman Véronica. Merci na maman Chloé Kardashian depuis la France. On a bazali ba maman bazako pesa biso vraiment confiance de comme Moïse Mbouye Sengeli. Ba Kongomani baye ba action ya mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi ya mutu lobi tokobanda koya tongo nyonso prenez rendez-vous avec nous pour te lobelaka les actions de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo parce que to lobi awe sengeli ko pesa bino ba information en temps réel to pesi bande ko nyonso bozali na Singapour bozali na Allemagne bozali na Dubaï précisément mbote mingi ezali analyse na bino na mwana mboka Moïse Mbouye Kabeya tokobanda na bino kaka 10 minutes des actions de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ami le spectateur boye malamu mbote na bino exercice za bobele moko pour s'abonner sika cloche ya rouge on est allé au s'abonner même exercice OK ko cliquer les sous pour et aux ba notification na biso pour s'abonner massivement et puis ba critique ba suggestion na bino toza causer lango ba commentaire ni relaxa biso que toza ko tamola vraiment na les mêmes nyonso boye malamu ami le spectateur le lona sepeli na bino to so la deux sujets deux petits sujets moko ya mukie et puis to koyeba na ko sili ça bon trois na ba c'est nous l'établi parce que bon bakende ko Moïse Mbouye baction afatize belé pourquoi yo sepelika kana mi balé mesdames et messieurs lelo na sepelina sonana ba mama d'abord ba papa oui bien sûr ba papa boza kolanda biso un peu de partout yo pe motoza kolanda biso au s'abonner na noter il faut s'abonner pour ozwakaba notification na biso de chaque jour nous allons commencer à vous parler sur les actions de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sur son gouvernement sur le gouvernement de Warriors toko bete la bino masolo ndenge ezali kokende amis téléspectateurs to beta masolo ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Emirates na homologue na ye tokobeta masolo ya mwana mboka Augustin Kisaba Maliba ministre Petentik lelo ne tokosala émission na bino boye aza ko répondre na appel ya ba député na kati ya parlement assemblée nationale tokoya ko subsan kambo etali semaine du tourisme na province ya Lualaba na maman Fifi Masuka Saini. Alors, ngana ligi awa na solo na bande konanga ya mingi ya diaspora pourquoi pas ya ngoma mokonzi Kinshasa na maiza ko lubama na kati ya toile 1 milliard de dollars et yete makamuza ko lubama ke Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour nani aza ko pesa libakute na ministre des affaires étrangères yemoka zali ko kende ko solo la kana ba homologue na. Alors, ngana ligi ko to natali sa ba kongomani diplomatie oyo mokonzi mboka azali nango. Il faut comprendre que régime passé mokonzi mboka wa dirigeant ki Congo a pesa ki plus privilège na ministre des affaires étrangères na directeur ya cabinet na
Là, vous n'êtes pas sans ignorer que Zali n'a pas mission ébélé, Zali va tête à tête ébélé, moi n'amboka chez Okitundu, Topeneimu Moula, n'a pas représenté, chef de l'État, n'a pas mission n'a des services ébélé pour la recevoir le Camotali diplomatie. Mais vous n'êtes pas sans ignorer, pour la Kotala, bah retomber, toba port. Il y a deux parts, il y a échange au ramener na kati ekolo. Alors moi ici je ne vais pas vous dire que ministre nabiso aux affaires étrangères azali faible, toi azali ko sala l'autre côté ou quoi que ce soit. Na ngina bisa na bino que ezali na ba diplomatie mosusu, ezali ko senga présence ya yemoko mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dossier Emirates. Batu bo commenter bo lobby 30 blindés, est-ce que batu bazana pour ça ba blindé hein? Moi je vais vous dire oui. Mais tu as état de siège, c'est les Salema, état de siège, c'est les Sila, pardon, ici dans la Katia Est de la République. Voilà pourquoi le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il faut vous rappeler encore la mémoire, à Zoki occasion, il y a beaucoup de homologue, pas seulement en 2021, c'était d'abord un tête-à-tête en 2020. Bah, en 2020, Maïba Solo, qui déboti fruit, il y a ma solo tourbe tanabinolelo. Simba 7 secteurs après tête à tête na bango. Secteur ya liboso ba kolobela likambo etali non le doublement il y a imposition. Ba kolobela likambo etali la coopération douanière. Donc netoza wa douane na biso na Émirats, ma to ba kenda Dubai mo mingi et kozana ba kokoso mingi lisusu te. Ba kolobela protection, il y a ba investissement. Donc, ben, investisseurs, il faut protection. Ils ont battu là, ils ont battu la biso, tête à tête à Mokonzamboka na président Emirates ezalaki bon. Ba kosola lisusu nini na 7e critère na biso na quelques critères na biso ezali lisusu comme ya création d'une commission mixte RDC na à Emirates na biso Arabie. Donc ba toza hôtel na biso ebele eza ba secteur ebele. Yango ils ont un accord entre le chambre de la commerce Emirates na tout de la fédération et l'entreprise congolais. Mais batu boza ko komela biso ebele. Boza ko tuna ndekombui position à ministre bakenda yuana musala na bango nini. Alors je vais vous dire ceci. Mokonzi ya mboka après ba échange nae na homologue nae en 2020 tangu basisa ko solola siko tangu bazui ni kanisi ya kokuta na lisusu. Lokola chef de l'état na biso asi ayebi ke basola ki na likambo etali secteur oyo. Nde atala ki na délégation nae amema le ministre sectoriel. Il y a chaque secteur où on a pour bakende ko palper du doigt bango moko na likambo etali protocole d'accord na biso na Emirates. Mais botika ko lobake ba memi ndeko songolo pakala opona nini yake osala nini yake tourisme yake non. Bato wana bakei parce que là ko chapeauter likambo etali ministère naie. Mesdames et messieurs, likambo etali 1 milliard de dollars. Ezambongo ba pesi président te na maboko. Exactement on va lobby ezolanda mizo kota na FMI non. Ezambongo oye ko accompagner ba secteur na tangeli bino. Faut ba tout comprendre bien. Botika ko beta ke mbongo mo essayer gratuité ya mwana ezokemba. Non, na kata ba critère mi balé oyo na moni sika morote ba gangi likamwa secteur ya gratuité de l'enseignement. Accord musuna moni entre société et mar pe mine congolais de l'urbanisme et habiter des affaires foncières. Il y a un moment que moi na plus ma bulle pe azalaki na kati il y a délégation wana. Alors tout tika ba spéculation ezali et le romoro ya moto ya mingité. Polémique mususu batu balobi pona nini Monsieur le président de la République kuna longo li basapatu, awa longo li basapatu te, est-ce que baza ko respecter bah tokaka ya religion wana et pas na vous respecter. Moi je dis non, il faut vous comprendre Ramakamu dans les deux sens du mot, on a les deux volets. Et pas à biso foboeba que c'est notre président de la République. Ezali religion. Na religion wana batu bazali pe habilité, tout le monde a rayango, batu belé ba ministre ba kendara ba receta ballon là. Mais est-ce que botuna ki na ba service wana ceux qui va qui bel et bien est-ce que il y a communication, il y a sécurité chef de l'État là-bas je pense que non na temple awa est-ce que bisika to atamoleka longole sapato non eza musala moko to bakena bato baza ko travailler na ba secteur wana nyonso esengeli na bango baye baka kosala musala na bango comme il se doit. Donc match za ko kende kitoko kongomani 30 blindés ezali awa ba mbulunga nyonso bazali na est de la République na biso bakoyeba na ko bakoyeba na kozwa turo yo fimbo na bango. Donc omeki tokobeta yo moka koswa Augustin Kibasa Maliba dossier
toyebisaki na bino que bozala mitema ya kokita pouvoir où il y a état de droit ils ont touché ba parti pris ministre na rappelaki bino que aza na agenda na ye tant asengi ba moratoire à 48 heures peut-être abosalaki sous priorité de priorité moko ezalaki wana en urgence ou peut-être chef exécution na ya pesaki to mokonza moko pa atindaki mais sika quand il a répondu est-ce que Bache Munduki, Bache Boye, va essayer de répondre non. Et puis de deux, bateau besoin analyser bolobité parce que Bayamagi Bango dans le fleuve du Congo hôtel, Bapesi Bango Mondodre, Bapesi Bango Kanyaka, Yango ba député. Je ne pense pas qu'on réduire ba député Nabiso avec un cachet de $1000. Je ne pense pas. Je prends le cas honorable Benjamin Kaboun. Ce n'est pas quelqu'un qui manque à $1000. Je prends le cas et papa Nemanem Bamolière. Ce n'est pas quelqu'un qui manque à $1000. Je prends les Gogan Ngoïka Sanji. Je prends Maître Guy Mafuta Kabongo. Natangano Bataillon Sacré. Azali Bacho, Bazali Kokiko, Bakoki côté comme moralité n'a pas monté. L'icolo, il y a $1000. $1000, bon, oui, c'est beaucoup d'argent pour beaucoup de gens aussi. Mais ça ne représente pas une grande chose. Ezali oui, ezali mbongo et belé na kati ekolo. Mais ezali mbongo te, moi je pense que sur ma morale ya député pour être ba epsa kibito na cour ay ba na interpréter. Député azali libre na kati ya chambre basse ya parlement to ya sénat, ya ko pesa opinion na position na. Je ne pense pas que ba député na biso réduire bango na likanis o etali. Na ne ebsibino que nenge bazali wana bazali ba député ya union sacrée oui. Vous ne vous rappelez pas qu'à l'époque ba député ya FCC ba ne okende kutu kingakati Bano qui n'est pas un maître, Bano qui n'est pas autorité morale. Pour nous rejoindre, je ne sais pas moi, mot d'autre, tu vas orientation. Mais au Bazali, Kokuta, dans le secteur, au Bamou, Bamounezali, alloué, Zali propre pour la base sur la Baramuna Bango, ou Itali, union sacrée. N'oubliez pas que Mikoleza Kopusana, il faut qu'il y ait une élection. Bazali va député à Union Sacrée. Ce qui va s'agrandir, Bazali n'a plein de droits à Bango Basagana pour Babongisa Maponomi en 2023. Pour Babongisa ba stratégie ni Bakosala pour que l'élection soit bel et bien organisée en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, nous allons finir parce que à deux Sarabno tu as à moi quelques actions. Tic-tac, il y a mon banc de Silici, et puis vous avez son anzela, émission Nabiso Kafu Kafu, incessamment au courant de la journée. Likambo Italie, ça main du tourisme. Likambo, on a un ministre à Modéo, Timba, a déjà une délégation forte et qui est dans la province de Loaba. Pour la Kosolana, maman Fifi Masuka Saini, puis madame Fifi Masuka Saini, pardon, Ayambaka Bango Malamu, Basolola Kitoko, puis tout le monde a dit comment est-ce que visibilité, voire même, il y a Bissikawana Izalaki très bien assuré. Alors, le lot, je ne pense pas que maman Fifi Masuka Saini, topé, ministre Nabiso ya tourisme, à Kokiko, boycotté, seulement il y a tourisme. On a appelé de Konangai, Dieudonné Kaninambo, Mingi, bien que à la ligne des cours, vous avez aussi un peu Mingi, Azako Kima, émission à Masolo ya Congo trop, je pense que cette fois-ci, tu ressens l'effort, il y a pour le Binoye, à Bozana Biso, poété. Tome Kabosola Naena, Moïbo Kabosenga Kibiso, intervention, Mingi paye à notre frère, confrère journaliste, Mwanamboka Steve Kamanga Oyo. Incessamment, Bromo na épée autour de l'émission, Namsema Sola Kongo Kabola Makanisi, Namwanamboka Dieudonné Kaninda Oyo. D'ici là, pour la retransmission na biso ya tard de télévision, Masolo ya Congo toujours, Ndenge Tomesana Baksara Lisusu, Trace RDC News, Torozala, Toza toujours continuer couper Sabino large diffusion et puis Torosenga Nabino, surtout ba maman nanga ya Angola, surtout ba nego na biso ya France, bo s'abonner massivement pour toper Sarabino Bilei au baso, puis bo sanate que bo partage ya ba émission, ba like na bino ko sala biso quelque chose de bon. Tourisme, ça mana tourisme na là-bas. Bato msu batuni pona nini ka ekena lolaba et bon pourquoi ka lolaba pété lolaba sali batuni ce qui bato amoni ke lolaba komi kitoko lolaba komi kopesa image kitoko bato ba kine lolaba te yo komo sala monter ma passe j'ai dit non. Belane ba gouverneur d'autres provinces, Belane ba gouverneur a ia ba province msusu ba emboîter les pas de madame Fifi Masuka. Cette dame azali ko travailler au forêt au moulin, yango boza ko mona et les ambassadeurs et les politiques et nous les confrères journalistes bazali ko bomana pena pona ko kene pas ko bomana mais bazali ko tchana ba programme na bango ko kitana kati ya ba province ezali quelque chose de bon. Alors merci beaucoup amis téléspectateurs, prenez rendez-vous avec nous, c'est chaque jour. Chaque jour, face aux actions de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son gouvernement, Trobanda Koya to rajeunir na bino mémoire, to partager na bino makanisi ya tongo nyonso, ezalaki bongo de Moïse Mbouye Kabeya na micro na bino, oyo azuli baku ya koswana ba Kongomani.
je suis sûr et certain que ba maman est belé, vous avez Rolanda biso baki ne comme un programme non pourquoi vous avez le ba maman te ba maman na bosani binote, maman Estine Fata qui lelo a kozala bino, ndeko na biso Jessica a kozala bino to kosolama solo ya ba maman. Boyebi que examen était bima kids et bima ki lobi. Na mona ki comportement ya future maman. Donc, ma jeune fille Nabiso, ils ont un comportement qui est communiqué. Donc, soit rendez-vous Nabiso. Tard de télévision, ma solo à Congo, au Congo, comme solo incessamment avant tout là, Ndengenini, ma maman Nabiso Bazako Banza, diplôme d'état ou réaction à ma jeune fille Basalaki dans tout le 24 commune de la République démocratique du Congo. Un grand merci à Bande Konabiso Bazali, États-Unis d'Amérique, Bazako continuer Kolandabiso peut s'abonner. Un grand merci à Bande Konabiso et à France, Luanda, Sengi na Bande Konabiso et à Luanda, Maman Verona Luanda en tout cas, Yebisa Maman Nyoson de Komoïs, Bouya Bossani Binote, na Luanda, Bande Konabiso, ba Congolais, Oezali, chaîne Nabino, bo s'abonner, bo partager à émission, ma intervention Nabiso, et Kozala, Elo Komoko. Alors, tout le monde est ce qui est soit zonité, mon colo ya lobby. Même heure, même chaîne, au revoir.